bongo. Ah, tika biloko wana l'état za l'état. Sona kosi sikoyo. Bongo lobi. Na banokosa kaka. Bino bocha caméra cachée. Tant bozu mutu wana bocha epe na salle mon père, bazata na salle, bocha ba caméra cachée. Oui ba qui manque qui ne manque pas, bocha onte. Ni l'état bani. Il y a mauvaise foi. Ah, waze quoi. Waze quoi place ça. Non, non, tipo na c'est non, alors les camo ya bien oui tikala na le motema mabende za na congolais. Héritage sotikala na yangwana. En tout cas matériel exact. Baninga pe bazali ba o bazaki ba koye klosi misala en tout cas machine exact bandeko o bazali banda. Oyo ke la biso mawa basunga biso passe leki to finga mingi na kosenga. Kosenga en tout cas tokoki lisusu te. Ndeko nyonso oyo aza mukema malamu a soutenir biso na matériel batinde la biso de toute façon que toye ku lisusu baninga ba o baza na passe de toute façon que toye ku la misala wana biso nyonso. Donc et qu'on continue tirer mais maman ana musala ko sala mingi mama asala que batu ya mitupe bazali. Ah, que son âme repose en paix. Viens à Martin. Après manakimia. Asali izipa o batonyo so ba tanga lelo batwa moi je suis moi j'ai pas vu ça m'appelle ba vimba mais batangi pa wapi pas handicapé bon so bango batomi bimba basali ngote mais on avec handicap asali yango mutu akosali sanga azate na vraiment na zana passe mingi continue mama loba ngiko beni mfwele ndo tosunga beni bino bokoki kosunga biso mon passé c'est pour moi na passe otozo komonaka fwele neto kalaka ni hôpital be beto mosi bino ba partenaire nazo senga na bino il faut na kende hôpital mais ba moyen ezalité oyo aza na handicap aza nyamate ou bien aza chose c'est une babenge de une personne déjà au motezo fonctionner avec le soir que braza que mandete mais que ate kabiloko na ye o ya memi mo ba savo banini donc et puis azong même ndenge ba to vélo ba kenda wana ba kena te kabiloko na bango souvent na beach na zamo ndewa ko te kabiloko na bazongo na poko mo ne se mso ateki asombi suku na ikoteka poto ça baza bato mais l'état nde azana ni moi désorganisé mo muke l'état moi désorganisé parce que batwana tala même ko to ba tonga ba étage ba tonga koyo ba ateke handicapé fois matawana balongone ko ba efasa ide ya bulu wana ba efasa ikutu. Bonjour fidèles amis de Congo Suisse Télévision. Je sais qu'à ce moment vous êtes de nombreux en train de suivre votre chaîne idéale, chaîne éducative. Restez connectés, branchez sur votre site Congo Suisse Télévision. Bon, ça l'a décidé. À la Congo Suisse Télévision, tout le bélara vraiment au ESA réel, ma cambo solo et surtout dans les vérités d'acoustique. Avec moi, votre humble servante, vraiment, n'a pas si bambote nanga na batu nyonso bazola nanga na bana poto ya solo na pesi bino bambote sika bozali. Bosani lisusu te batu nyonso botala ka Congo Suisse ba abonné na biso. Journaliste na bino bolinga ka chroniqueuse na bino bolinga ka Jerusha ba Fossette anti-Boutou donc en fait anniversaire na déjà c'est dimanche le 27 donc ba vidéo na bino ba texto na bino et ça la kitoko makasi azo fêter vraiment une année de carrière na Jerusha ba Fossette o ça la rabino ba bien journaliste est mort comme un concert na katika ya Congo Suisse moi si ya choko o appelle ça rabino bilengi ah le bela makambo kitoko vraiment hein chroniqueuse na biso Jerusha ba Fossette anti-Boutou ce 27 déjà azo célébrer une année azo fêter une année de carrière na ye ba vidéo na bino et ça la kitoko pe elengi. Merci beaucoup na bino nyonso na pesi merci na nzambe o asalanga na bino puis merci à mon boss Maître John, mon apoto à Tongo, pelouse naturelle et longa bébé. Merci na yo papa na ba Evre. Si tu es à Kamoko, vous continuez à s'abonner massivement. Congo Suisse Télévision. Le lot vraiment votre humble servante ya bino na Congo Suisse na ABC bino qui est na plateau na le lot kolobela beaucoup plus de personnes vivant avec handicap. Vous comprendre nga toza vraiment na balabala so bozo mona makele bozo mona mituka bozo ka makele toza vraiment sur le terrain. Avant de commencer na pesi bino nyonso mbote. Le lot tozo la personne vivant avec handicap ndeko nanga eza participer mawa. Tozo mona bandeko na biso ba aveugle bazo tambola na balabala bandeko na biso ba koka bazo tambola na balabala bazo souffrir ko senga ka mbongo ko senga ka mutu musu pa ko pesa ete mutu musu pa ko pesa e. Donc eza passe ko senga lelo lobi eza vraiment malamu.
toza vraiment malamu kosengaka. Donc vous comprenez ma kelele oh toza vraiment na balabala toza na balabala tokiti déjà sur le terrain à tolobela vraiment tolinga kité to vanda ceux qui wapi toloba tolinga tokita sur le terrain pour topesa sa vie na moko tozo tiela bino image oyo botala avec Gelor Ngasela zo tiela bino vraiment image ya bande konabiso ba aveugle ndé bazo souffrir et ça vraiment makambo solo et ça réalité bazo souffrir donc botala na ba image TV za radio TV za ventilateur te pour bozwa mupebe TV za vraiment komona na bokasa Gelor Ngasela kokoti la biso ba image et puis tozonga lisusu sima ba image. Merci Gelor. En tout cas matériel ezate baninga pe bazali ba o bazaki ba koye plus misala en tout cas machine ezate bandeko o bazali banda oyo ke la biso mawa basunga biso passe leki to finga mingi na kosenga en tout cas tokoki lisusu te ndeko nyonso oyo aza mukema malamu a soutenir biso na matériel batinde la biso de toute façon que toye kususu baninga ba o baza na passe de toute façon que toye kula misala wana biso nyonso e meka kosunga biso. OK Maman problème na biso zanga. Ah OK kuna maman. Ouais maman. Avec Congo Hazizini mona papa mona moto mona fete talisa kato hazizini to bonio ko ba. Mutu akosalisa nga azate na vraiment naza na pasi mingi. Continue mama loba ngiko. Beni mfwele ndo sunga beni. Bino bokoki kosunga biso. Mo pasi mona. Na pasi otozo komona ka. Fwele neto kalaka ni hôpital beto mosi. Bino ba partenaire nazo senga na bino il faut na kende hôpital mais ba moyens ezalité. Naza na problème ya lisu. partenaire biso ya libanda mpo na basuna biso ata na matériel pour kofonata ke bisankasalaki permettre biso na onge ya biso oyo toforme bamika mosusu en tant que informatique pendant sur la biso na matériel na ba machine ata banini pour permettre pour former ba biso mosusu. Ça va, c'est fini. Ça te remet mettre la maboko. Bon, voilà, je pense que c'est Sili. Comme moi, pour toujours il y a toujours moins photo de banda trop bien moins dans maintenant pour na allez c'est ma papa Merci, c'était là ba image ya bande kona biso ya ba aveugle boyo kindenge ba lobi pa to songi siko na tableau na biso bande kona biso ba sengi tolinga ki to commenter belete botala ka na bilili wana eza na bande ko ba sengi ba soutenir bango, c'est-à-dire ba o bazana ba comment bazana ba bekite ba pesa bango ba beki bao bazana ba vélo te ba pesa bango ba vélo donc gouvernement l'état congolais et soutenir bango et aider bango parce que baza batu loko abiso supposons mutu loko la yo mitia na place na yo vraiment mitia na place na ceux qui ozala ki aveugle ko senga boy elinga continuer et puis yo pe mutu so ba osenga yo lelo ba sengi yo lobby kuna au moins te ki oza mutu okokana nyonso te o se limiter, c'est-à-dire bandeko nalandi nini ya mama moko très capital alobi yaza aposa mbongo te na batu nyonso basengi mbongo bosela bango bosemba mama wana sengi mbongo te mama wana alobi kaka basela bango mo entreprise na bango ba meka ko débrouiller parce que tout le monde na bamboka mususu handicapé atongaka na ye atongaka aozoma moyen de vivre oya kolesa bana kolesa famille au milieu sa ye moko toujours mon na bamboka mususu pourquoi pas na mboka oyo et alors ndeko na biso ya aveugle wana alobi balukela bango moi entreprise moko basalaka po aider bango batikaka babisenga senga komona ke bisenga senga na babalabala wana ezokitisa un peu mboka na biso ezokitisa mboka na biso autorité ya mboka na biso soki bozotala image o biso awa na Congo Suisse Télévision tolinga koloba beaucoup plus bosolo et non ko bomba bo soutenir bandeko wana bazana pasi salaka loko ozana ndeko no aveugle na ndaku siko azomitungisa mabongo mwana mama na yo propre azomitungisa mabongo eza vraiment pasi bozo makambo wana en considération l'état congolais
gouvernement, ba autorité ya mboka oyo, boza makambo wana en considération, bo aider bandeko na biso, bo sala même ba ONG, bo sala même ba biloko moko oyo ko sala ki bango ba se retrouver, ba tika ko senga na balabala, ko senga na balabala na aza aveugle, akoya camion boye et tout y problème peka mususu wana, ko senga wana, lelo bato lelo comment pas kabela mutu mbongo na ye, fata la état d'âme na ye. Au kabelo mbongo ne bongo tout mususu mama yaka ko edenga mama yaka osala boye nga mbongo na kabela ngo batute nga mbongo na pesa batute bino bataboye bokoma kokosa bino bataboye bokanga ba chance à batu donc l'état congolais mo na nyonso na bande ko na biso bazo souffrir ezo sala bien te bo meka mpe ko aider bango mboka na biso et là et c'est vraiment la babuzo ba pamba na bana poto o bozo landa na minute oyo vraiment bosunga bandeko na biso wana ba vegle baza batu nazo beta cete baza batu soki ezalaki yo to mwana mama na o bobota mali bumu moko atuka bana poto boza motema munene wana Margot Tebwa international Margot Tebwa vie na ngai mambo ko sala yango ezaka te ko tika mbongo na baba ko tika mbongo ko bwaka donc bosunga ngo vie papi au Congo donc bosunga batu maître John na poto to ebike yo sala mutema malamu maître John na poto ba vegle ba leli mingi na kombo na yo ba osenga lisungi na yo papa ba osenga lisungi na yo na oyo ba monaki oyo tindaki to pesaki bango edaki bango esungaki bango makasi et alors zala mutema bo papa kando zala kolemba te aider bango batu misusu pe o bozo yo kanga bo aider bango baza bandeko na biso eza vraiment pasi baza bandeko na biso bandeko ba kupaka nzala te bandeko ba senga raté eza soni pona mboka na biso eza soni makasi pona mboka na biso car ndé na yebisaki bino vraiment awa toza sur le terrain ndeko pe moko pe tozwaki apesaki à vie na vraiment alobelaki kaka makambo ba aveugle wana donc donc na bino musika te na lakisaki bino ba image nazo senga kana ba image o bino bomoni bosunga bango soki batu mususu ya libanda bazo salaka ba makambo pourquoi pas bino pe bosala makambo pona bandeko na bino congolais bandeko na bino ba congolais eza kitoko makasi bo sali yango bo soutenir mboka bo valoriser mboka ezo sengo makasi ezo sala peke mboka na biso ekende liboso. Merci beaucoup mon cordon na pesi yo mbote siko ozali papa Tevis Tebwa na pesi yo mbote siko ozali merci na bino nyonso bozolanda bozala toujours branché scottier sur votre chaîne Congo Suisse Télévision, donc vous allez brancher sur votre chaîne Congo Suisse Télévision. Bilengeza makamama lamu eza awa na bokasi ya gelonga sele tozwa ki suka ande toza na terrain awa tozwa ki vraiment avis ya moko na moko alobaki par rapport ya bandeko na biso bayoka ki souci ba meka un peu ko exprimer donc na umisa bino te gelonga sele akoki ko balancer image to landi yango je suis na force wana soit pouvoir na conseiller l'état mais na catégories, on a 3 catégories. Premièrement, non, par rapport au peuple congolais, qu'est-ce que le peuple a reçu par rapport à la personne vivant avec un handicap. Premièrement, il faut accepter, on pense que ça va tourner si biso, ça c'est un. Et puis tout ça, on a tendance à léser par rapport à problème au bazar nango. Ils ont privilégié mon toit normal ou des privilégiés avec un handicap. Donc quand il s'agit par exemple à musala ou aider mutu côté a été pour un handicap tonini mais au souvent tout comme étant mutu normal par rapport à l'état c'est quoi étant donné que ba handicapé belé ba problème musala tout ça donc normalement l'état faut azwa en charge ba toi dans sens ni handicapé ça va sortir belé ils ont handicapé baza handicapé physique dans le sens que bien makolo ba peut être baza handicapé. Donc l'état ce qu'il faut c'est catégoriser bato par exemple un baba qu'est-ce que baza a besoin d'ango c'est ça pour par exemple école ya baba la sourd-muet tout ça ba créer école à part école ba créer ba plateforme où aider ba on peut ba travailler ba exercer ba blo au ba autant surtout quand handicapé il y a makolo par exemple maboko tout ça faut pas à disposition ba matériel soit ba pareil oyo et que aider ba on ba travailler. Par exemple, si on est handicapé, bon, qui a une chaise roulante, à un moyen où se déplacer, comment est-ce que le comme ça là, au moins que vie déjà suffit, social déjà passe. Donc l'État faut attirer en place ba solution par rapport au problème na baron. Étant donné que c'est faire partir d'un peuple congolais, donc l'État faut vraiment en charge. Aïba proposer ba solution oyo ezala adéquat pour na bango étant donné que ba benga en place bazala ki wana
alors qu'il y a une solution. Et c'est que sur faut accueillir bango nanu, à rassembler bango, après ça on a au bazar on besoin. Par exemple, on peut bazar en place au Kenete, bazar banda côté, bazar moyen de survie. L'État accueillir bango nanu, après si on paye moyen, on a place non il y a au fanda, place au bloc au lia tout ça à aider bango dans niveau et puis il y a une solution il y a quoi apporter. Après à fois tout na bango qu'est-ce qu'ils ont peut-être réellement besoin. Bazar besoin de se faire attendre dans l'État. Dans l'État il faut yoka bango. Mais avant yoka bango à 5 ça on a alloué on en place à soutenir bango et puis à tout ni bango qu'est-ce que bazar ont besoin et pas pour proposer la solution. Na l'État l'État bazolo bela balukeli na nuwa puis pose na procédure mort pour se faire attendre na niveau ya nini na l'État. OK quand l'État te la biso comment peut-être l'État a la nane ba image wana te. Donc l'État on faut ba na o s'adosser na premièrement na place bazar faut que na o lukana nous représentants de l'État les plus proches, par exemple le chef du quartier, chef y a venu, ou soit bourgmestre, pour que vous lukaye réellement, vous posez problème. Il y a des comme ça, problème à niveau il y a l'écolo, qui est juste que le barreau est belé, l'État tel absolu comme moi, l'obika bon basuki wana, l'État a longate kuna place à ça, a quitté dans le terrain. Pour luka, représentation de l'État les plus proches. Qui pendant chef à quartier vous posez problème soit sur bourgmestre comment est-ce que concernant ça bon et ça la question il y a la prise en charge tu vois la question de la prise en charge dans le sens que le bac na comme on leur prend en charge ici parce que tu peux pas monter partout batona bazali partout batona bazali les questions parce que moi quand je vois comme ça ça me fait pas bien au moins attention na ba boulevard na mwana moko mukie azo senga tu vois ça touche bien que ba musupe bazaka ba ya faux à créer azani avec des thèmes à trouver quand moi opportunité moko boepo à ce moment ba 500 francs 1000 francs bani mais quand à ceux qui sont vraiment des handicapés parce qu'il y a des aveugles il y a des coca des infirmes quand on a vraiment il faut que il y a une prise en charge sérieuse, une considération. Sur le taliban, homme de vieur, il y a, je ne sais pas, de noms et charges. Ils ont une structure, moi, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils tu manges de l'argent, tu manges ils ne travaillent pas. Ils ont une structure, moi, uniquement pour gérer Batouana. Moi, je fais des films. La structure est là la film ça peut être handicapé il y a un projet je suis handicapé la structure il y a international qui n'a besoin de soutenir parce qu'il est handicapé le gouvernement aussi il y a des ministères la structure il y a un gouvernement uniquement pour la bâtonne des bateaux la carte qui authentifie ça. Alors, c'est ça une initiative quand ils ont peut-être manqué, bon, soit de volonté, donc créer moi une méthodologie pour prendre en charge bâtonnet Nyoso. Pas ces personnes-là. Si ceux qui sont mis sous thé, ils ont ça dans beaucoup. Ceux qui sont dans coloté, soit dans beaucoup côté, soit dans colobaté, il a au moins une capacité, un talent où on peut exploiter, qui peut faire en sorte que a évolué. On voit dans les documentaires, mais c'est un millionnaire. Pourquoi? Parce que ONG, structure, gouvernemental, ils ont financé, ils ont déjà financé, tu vois. Mais c'est un grand informaticien. Il faut guider oui, il a Simbi. Les années que le gouvernement qu'on est très bien désordonné, qu'on n'arrive pas un peu à gérer les choses dans la responsabilité au Bakondi Bazoua. C'est ça, c'est le problème. La cause en Azul, on a payé 500 francs. Le but a payé 500 francs. Le but a payé PCT. Tu as battu. Alors, maintenant, le Nazangi, et ça le bien. Tu vois. Or, ce qui moutouana, yo quand si tini ba tema na boulevard ba kuta na ba ministre te. Ba kuta na ba boss te. Ah maman personne maman dating comme maman intel à quoi abuser $20 à PC. Mais ceux qui au lieu de payer $20 aux autres supposons que j'ai quand même des possibilités. N'a dit que non. Bon,
nakutani lelo ah yo ofandi wapi nafandi place tel osalaka nini nasala eloko boye ah otanga otanso natanga boye meme makoki eza te mpona kocontinue boye na boye ah nazwi topesala bacontact nakozwa tu peux être étudiant eloko moko boye même si tu pourrais pas gagner $100 par mois un fils quand même $20 par jour et longola na nzela comme sur la place moko boye tu vois c'est juste dans ce sens là. Papa Massasi, merci beaucoup. Le lot, tout le beaucoup plus personnes vivant avec handicap. Tout c'est basé na aveugle vraiment parce que aveugle bazala na beach, babengani bango, basé sur na beach te ba comment se retrouver à na triomphal. Ko senga ka mbongo, ko telemisa ka ba camion ko senga ba mbongo et tozo mona pe susu ba soldat bango moko ba oya ko bengana bango na se ya moyo oyo bazo souffrir makasi. Pona yo vraiment au ils allaient des organisations. Les pays allaient désorganisés. Un aveugle, une personne qui a un handicap, a un nyamate ou bien a chose. C'est une babine une personne. Une personne déjà au moteur fonctionner avec le soir qui est brasa qui est mandate mais qui ate kabilo ko na ye o ya memi mo ba savo banini donc et puis azongi même ndenge ba to vélo ba kenda wana ba kina te kabilo ko na bango souvent na beach na beach na zamo ndio ko te kabilo ko ba zongo na poko mo ne se mso ateki asombi suku na ikoteka ko ça baza bato mais l'état nde azana ni moi désorganisé moi muke l'état moi désorganisé parce que batwana tala même ko to ba to ba étage ba tonga koyo ba ateke handicapé fois matawana balongo ko ba efasa ide ya bulu wana ba efasa ikutu donc avec la kota wana donc il faut muto simba avec le poids ya akota mais ndeba bola ka escalier wana ya kapona kaka soki aye moko papa mutu na scène donc voilà donc l'état nanu azui pena di kansango bien te ya kotala que ba homme avec handicap basali tant pour tonga boy na ba to na peto ça il a on peut planning to tcha on a planning donc nano ba tcha on a planning te donc moi les autres ko banda na likolo mais total ndenge ministre aye yo ba tche maman j'ai oublié son nom on va tche wana côté la makamba personne vivant avec handicap donc peut-être à quoi ko défendre ngo na ba réunion na bango pour ce sont des personnes comme nous ata lelo na nga même nga na famille nga na koki ko za la pena personne pas un handicapé donc mais n'évitez to bois que na moto to tumbaye to sani non c'est une personne lokola bisonyoso et la orientation na ko chamutu na place na ye alingi ordinateur PC ordinateur oyo aza capable de mettre balle à stade à beti balle donc tout kabola moto na plan na ye donc moi je crois que l'état a placé mieux pour na kosunga batu wana très fois ça la makambo ebela ko sala ezali il faut alinga que na planning ezo sala ma ya mboka bacha pe des gens oyo pe bazali na handicap moko boye mais mito ezo sala parce que kozala moto azali handicapé ali mutu la mutu comme zengi autanga so ça c'est handicapé mais mutu azane bien même azo que les toilettes azongulu mais azane bien musupe avant na vélo mutu zo fonctionner bien to mon exemple banda na Bible moi na Jonathan Mephibosheth moi azaka handicapé musika mais quand on a parlé na roi David a tourné babi azakuna na lufuto donc ba minimiser mais David abi il faut yekaka ti ba kenda David bazo moi na Jonathan ayi que tata la sala bolamu zo moi na wana to récupérer voilà et bana na Bible donc et ko continue tilelo mais maman ana musala ko sala mingi maman asala que batu ya mitupe bazali que son âme repose en paix. Viens à Martin, après Manakimia.
asali izipa o bato nyonso ba otanga lelo bato ba moi je suis moi j'ai ba vimba mabeka ba vimba batangi pa wapi pa handicapé bon ce que bango bato mibimba basali yango te mais on avec handicap basali yango donc mama ayeba que ndenge aza wana aza mokonzi baponi ye siko akoka ko défendre pe apona baningo mitezo sala bien zo fonctionner bien acha bango ba travailler ba construction ba kanisla bango ba nzela ba kanisla bango pour que bango pe ba na droit pe et même ko katsa makada bala pe na droit pe. Voilà, c'est ce que je peux lui dire. Bon. Tika bloko wana l'état za l'état. Sona kosi sikoyo. Bongo lobby. Na banoko sakaka. Bino bocha caméra cachée. Tant bozu mutu wana bocha epe na salle mon père, bazata na salle, bocha ba caméra cachée. Oui ba kima kinema pa bocha onte. Ni l'état bani. Il y a mauvaise foi. Ah waze quoi. Waze quoi place ça. Non, tu c'est non, alors les camo ya bien oui tikala na le motema mabende dans na congolais héritage sur tikala na yangwana ba l'état bangani zoba si babengene ba on habite ba oli ndeni handicapé ba okene wapi mais bazo obligé ba koma ko flatter lisenga senge comme belé sur na ville na mboka c'est très dangereux encore mais il faut batona bazana na organisation moko l'état encadré bango de même quand on a faim oyoka conseil les sous parce que tu as faim mais somme moi yé bozo lipa o bozo loso o pa boyana na boza combien bozo la organisation ekota tout cas ba pas aventure pas mal des aventuriers on l'état ba merci beaucoup eza papa na biso monument ya comédie ya mboka na biso papa na biso Masumu après sa vie na par personne avec handicap donc il a ça s'adresser mine et puis pour s'adresser na l'état congolais ça musa na bino kana makolo bana ba problème a misu baza batuloko a biso ko sengaka ezopesa mboka na biso valeur te bino ba konduire au bovanzi na parlement ezalaka te ozana balobi boye otomboli musali balobi boye vandi bosala musala na bino comme il faut. Merci beaucoup. Voilà, c'était là vraiment interview à moko na moko bana mboka ba meka un peu ko s'exprimer ko lobela pe bande ko na bango aveugle ba lata ki passe wana ba sala ki vraiment lokola nde bango po eza passe mingi koyokisa mboka soni. Donc ndé naza beso mboka nange yoki soni nga moko pe na yoki soni yango wana na landi eloko eza très capital papa na biso Masasi auti koloba auti vraiment ko s'adresser na peuple congolais auti ko s'adresser na ba autorité ya mboka papa bosala ba ONG bosala eloko moko boye oyo ko sala ki bande ko na biso wana ba se retrouver ko senga boye ce n'est pas digne ko senga boye ce n'est pas bien et surtout na mboka na biso eza propreté ba mboka muso eza développé pourquoi pas awa Congo eza na richesse Congo eza vraiment na richesse to mona na ba parlement bovandi eloko malonga bozo sala te bo excusez nga wana bande ko na biso ne mutu balobi eloko malonga yo sala te ovandi qui sont pour qui sont contre donc au télémozo ba mbongo na bino bozo boka kango na ba concert bozo bamba kango ba musicien ba mbongo na bino za biloko sala te ba mbongo na bino bo soutenir bande ko wana bo soutenir bango po ba yokisa mboka soni te so bazo sala bongo po pasi eleki na mboka pasi eleki mutu lokwa aveugle ana misute aosala nini akoluka nini akoteka nini po azo mais tangu bino bato boza na misu bozo aider bango et sala pe bien kosenga wana esila désordre na Congo kotambolaka kofingisaka mboka ekosila parce que na mboka na biso bapaya bazoyaka tozomona na niveau ya bachangu wana mbuteyage boye mupaya moko ayiwa na bakoya ko entourer apese kaka mbongo apesa ya batili bato lokwa pe bashege baya bapese kaka mbongo po anini so bazaki na ba ONG wana bazaki na ba entreprise na bango bande ko créer bango balingaki kosenga te balingaki basala yango te bana poto vraiment bo soutenir penza bana poto bo soutenir ONG FJC bo soutenir ONG FJC bo soutenir vraiment bo salango et ça vraiment bien na bene FJC naza ko insister bo sunga bango baza bande ko na biso ceux qui bo porter bango un plus et kozala bien bo porter bango un plus pour Congo na biso ekende liboso Congo na biso eza na passe to na richesse to za makambo malamu mais makambo malongo zo sala mate bambongo ba gaspiller na ba boîte de nuit na ba concert na ba répétition et surtout bande ko na biso bazo telengana lelo asengi eza kitoko te eza propre te pona mboka na biso Congo lobi asengi eza kitoko
propre te za propre te pour na mboka na biso Congo l'état congolais bo meka vraiment kozwa makambo vraiment en charge bo meka vraiment kozwa makambo en considération bo sunga parti o ezo fingisa mboka na biso ebele beaucoup plus ezaka ba aveugle ezaka ba Pompidou vraiment Pompidou au soutenir bango et ça la bien Pompidou na ba mbongo na yo au soutenir bango et ça la bien vraiment mbongo no ko bokisa ngo na boyo mate donc bo soutenir bana Congo et ça la bien batu nyonso bozo landa nga bozi bon note oyo Congo Suisse ezaka chaîne moko bo s'abonner massivement bo s'abonner tant oza ko s'abonner yo moko te obengi ndeko na yo obengi papa maman cousine copain copine à s'abonner pour partager ba image oyo bo tala yango parce que makamba bo solo ezala rende awa biso a tolobelaka vraiment makambo oyo et ça la ke mwana Congo za na passe tango yo pesa information na ye azui pemba moko ba réponse na mituna na ye bo soutenir bango Chic Bazola depuis Londres bato soutenir bango yango makambo ko sala ba œuvre sala na Congo yango donc nayebi ke bozala ki ebele to comme vraiment na suka ya émission na biso nayebi ke bozala ki ebele ya kolanda biso chaîne na bino bolinga makasi surtout na les vérités d'acoustique bo continuer toujours na kotalaka émission o bo continuer toujours ko emaka ko cliquer donc et ça la malamu et ça la vraiment kitoko so bozo continuer puis ba remarque na bino ba commentaire na bino tozana ngo posa ba commentaire na bino yango nde ko fortifier biso soto sa musala malamu te na ba commentaire na bino ekopesa biso sous courage ya osala musala moi na bino leki na bino Greta Mandungu acoustique azawa na aboya conseil te donc merci beaucoup na bino batu bozo ya libaku akolanda biso na bino batu bozo ki libaku akolanda biso botikala branché pour na vraiment ko soutenir batu na bino pour baza vraiment na besoin ya lisungi na bino baza na besoin ya lisungi na bino batu ebele bazo kufa ba aveugle wana ba handicapé wana bazo kufa kana ba souci bazo kufa kana ba problème pour place au kozwa mbongo azate yaza na na maboko te yaza na na misu te akozwa ndeni ana possibilité te pour na vraiment ko sunga bango bana poto numéro eza na c'est vraiment ya l'écran na bino bo contacter biso na numéro wana bo hésiter te bo contacter biso boto pesa bozo ba information nyonso pour na bandeko na biso personne vivant avec handicap balobi na comme ça peut merci na maître John na muke o apesa ki bango et sunga ki bango vraiment maître John continue ko sala musala na yo et amala munzambe likolo abakisela o ebele bolanda ba œuvre maître John et ça la bien lelo vraiment pour nzamba pambola yo donc faut ça la ka eloko moko boye ko bebisa mbongo na ona ba nini te donc merci beaucoup na bino bato bozali bakwa ko landanga. Bonne guérison à ma maman Anita Motomba. Je souhaite de bonne guérison à ma maman Anita Motomba la chocolate. Mon petit frère Robel Izi Mandungu, Grégory Mandungu, Riti Mandungu, Prez Mandungu, charge à famille. Moi la moko ya pembe ya kitoko. Ma maman chérie Anita Motomba la chocolate. Ma tante chérie Pierrette Pira Motomba. Ngana bino tokutani toujours kana chaîne na bino bolingaka makasi et puis mbala esima.